Mbote na batali pe balandi nyonso ya réflexion nabengami na kombo ya Kambulu sepeli ndenge boyaminga na bandako na bino samedi nde tolobaka na réflexion samedi eza moko mais na samedi wana esengaka ke batali pe balandi nyonso bapesa biso kamwa quelque temps mpona kolanda biso na banews oyo tomemelaka bango couple ezosunga réflexion Clarisse Lopengi moi sa propre ya pembe pe ya kimia lobi bongo lobi force plus force égale force wana otali wana na loboko na mobile Marcolinda Roma Claude très fort bango to supporter biso na réflexion pona émission kende kitoko na kosenga pe na ba oyo nyonso baza na ba moyen bosunga Marcolino botika couple bango moko te botia biso maboko ba idée za ebele ba projet za ebele pe yango bozomona tozosala kaka ba oyo tozokoka malembe mais za ebele ya kosala ba déplacement pe esenga lokotro bosunga biso na bao baza na mosolo to ba kosola makambo malamu ezalaki quelques semaines passées mutune tunamaki Satana azali mosali na Nzambe to Satana azali adversaire ya Yahweh Nzambe tomona bandeko oyo balobaki ke Satan aza mosali na Nzambe bayebaki kopesa bakamwa ba bilembo na bango bandeko mosusu balobaki ke Satan aza mosali na Nzambe te mais bakoki kozongela biso te mpona koki kopesa biso ba élément mpona ba succès biso kaka ndenge wana ke Satan aza mosali na Nzambe te aza nani soki aza mosali na Nzambe te aza nani alors eye kosaki na kati ya bakristo bakabwani na katikati bamiso babi ke Satan aza mosali bamiso babi ke aza mosali te réflexion na ngai nazoloba bien bolanda ngai bien réflexion na ngai ezali wi amete eza ndenge ngai nazoréfléchir par rapport makambo ya Satana na Yawe ezopekisa pe te moto mosusu aya na likanisi na ye to na réflexion na ye oyo koloba na bino obe obo koyoka nga koloba ezali réflexion ya ngai Kambulu mais ezali oui amen te voilà alors ngai avana banda na koloba ke mpo na ngai Satana azali mosali na Nzambe Satana azali mosali na Nzambe na lolenge moko boye oyo ngai pe nakomeka kosexplike mpona kolakisa biso ke Satana azali mosali na Nzambe mais na kosenga na bandeko nyonso bakolanda ngai bosilika te bofinga pe te bobenga bakombo te mais moto nyonso amoni ke réflexion na ngai eza bongo te ke aza nango e contraire par rapport ya ngai sala video na yo tinda yango na numero na biso oyo topesa na réflexion mais soki mpo omoni ke oza na facilité ya koya na plateau na biso pourquoi pas tokoya mo na plateau tokosolola tozofongola espace oyo tobengi ke petit partage to petit mateya to mp de mateya kuna tokuta oyo aza na témoignage na ye akoya kopesa témoignage na ye oyo aza na litaya na 30 minutes akoya kopesa pe partage na ye na 30 minutes mais awa wana réflexion oza pe na makanisi no ya malamu ba conseil okoya pe kopesa ba makanisi na yo mais eloko oyo biso na réflexion tozalaka nango eloko nyonso yo koya nango komi mateya komi sagesse komi makanisi no ya malamu comme partage na yo comme batémoignage na yo mituna ekolanda yo wana supporter biso pena mituna ekolanda yo pe tokosenga na yo omeka koyanola biso par rapport ya bamituna oyo biso tokotuna oyo ekowuta na makambo yo koloba lolenge mo mpe ndenge nazosala awa nazosala video na cadre ya koloba ete ke Satana mpona réflexion na nga aza mosali na Nzambe oyo pe aza na mituna kotuna nga par rapport yango atuna comme réflexion eza bongo na batali pe balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba oza na makanisi ya kopesa oza na baide ya malamu oza na mateya oza na témoignage esika ya malamu ya kopesa oza na pe na publicité na yo esika ya malamu ya kolekisa yango oyo mais biso pe tozangaka bamituna te ya kotuna mpona likambo ya réflexion merci alors nga na ye naloba boye na oyo etali makambo ya Satana Satana aza mosali na Nzambe par rapport à réflexion na ngai pourquoi nalobi boye asala biloko nyonso mibale pe biso oyo tondimaka Bible
tozali kondima ke nzambe asala lola mpona ezala na bato na kati mpe nzambe asala lifelo mpona ezala na bato na kati sala likolo mpe na se tosala na bongo mabe ezali malamu ezali nyonso wana moto akela yango eza die le père ye moko takela makambo na ye na ndenge ye moko alingaki mpona ye mo aza maître ya ye moko. Sikoyo tokozonga par rapport ya lisolo mpa toke molai te mpona temps tokobeta lisolo oyo tozoloba ya satana. Tokoka komona na kati ya bible oyo biso tondima ya bible omona histoire ya Joseph ezotambola aprepre lokola histoire ya Yesu. Yango na kobeta histoire ya Joseph ekolie histoire ya Yesu Kristo. Lolenge moko pe na kobeta lisolo ya satana ekolie na Bundakuzor na mokonzi ya Egypte. Bate ebele bate yango na yote sosi boyoka yango nga na yoka yango bate ebele banaye kote ya ke na Bundakuzor na mokonzi ya Egypte Pharaon ya liboso bazaki elilingi ya satana na se na moi. Alors okoya ko comprendre ke ba masolo na kobete banda kotambola près ndenge moko komi molimo etambolaka na mosuni mpona sa mosuni molimo aotravaye te molimo atravayaka bien na mosuni. Na opesa exemple ya liboso eza lokola fimbu fimbu na satana azali fimbu. Na opesa exemple oyo bolanda nga très bien na bokebi baoyo bakola na Afrique bayebi yango biso tokola na bandako miso mpe ezalaka omona bozalaka na fimbu na bino oyo papa na bino benoko na bino be responsable na bino atila bino quelque part soko buki mbeko kobeta fimbu wana bafimbu wana mpe miso ezali na bakombo nango ezali mpe les mêmes choses na kati ya bandako na biso na kati ya baekole omona ezali na fimbu mpe professeur na boyebiki aza na fimbu na apesa yango kombo soko osali mbeba obe ozosala travail malamu nta kobeta fimbu wana ndenge ezali na epoke. Sikoyo nga na kotuna fimbu wana na maboko ya responsable wana ezali mabe? Non. Fimbu wana na maboko ya responsable wana ezali eloko mo malamu ezodresse motu oyo azosala misala malamu te to aza na bambeba. La même chose mosala ya satan. Satan na maboko ya nzambe azali fimbu. Yango na bike na kopesa bino ba linie nango ebanda kotombe na Bundakuzoro mingi. Po so tobi toke na mokonzi ya Egypte toyo komona na mokonzi ya Egypte nzambe alobi na livre romain ngai moko moto nakomisi ye motema makasi libanga mpona atika bino te mpona frappe nalakisaki bokonzi na ngai na mokili mobimba. C'est-à-dire que Pharaon azali na makasi moko te ya kopesa baordre ye moko sans nzambe apesa motivation wana. Tokei alors tobanda na histoire ya Joseph. Joseph azali elilingi ya Kristo. Joseph batekaki ye banga baboma ye pa bandeko na Genèse 37 26 à 27. Bazaki da jaloux na ye na bandeko na ye moko. Alors Yuda azali grand frère na ye alobi ate toboma ye te toteka ye. Oya komona lisolo yango ezokoya pe les mêmes choses Yesu pe batekaka ye pa ya Yuda. Yesu bayinaka ye na bandeko ne banani ba Kristo. Ndenge salama bayinaka Joseph nde bayinaka Yesu. Ndenge bateka Yesu Joseph na bi batekaka Yesu Kristo. Alors Yesu avant kufa Yesu azaki na deux miyibi moko gauche moko na droite Yesu na katikati moko abikaka moko akufaka. Les mêmes choses pe na Joseph lera kotaki boloko image aliwa Joseph abimaka na deux miyibi moko abikaka moko akufaka. Pourquoi komona ezotambola na lolenge moko wana ba histoire na obeta vite fait alors na obeta ngo vite fait na Genèse 39 17 na Marc 14
57 bomona histoire wana efandi epai wana komi Joseph azaki na elilingi ya Yesu Kristo. Joseph anda kopesa image auto annonce ya Yesu Kristo par rapport ya makambo etambolela ye na obeta ngo na mokuse mpona eza ntango ya TV mais so bamitune ye ya wana bike réflexion na ngeza wi ya mete mais so esengeli tosolola yango pourquoi pas tokosolola mais réflexion epesa malamu soko partage yango na biso awa na kobanda kotanga liboso Révélation 12 7 à 9 elobi nini etumba ebimi na likolo point Michel na baangelo na ye babundisi elima pe na baangelo na yango babundi makasi kasi elima alongaki te yango wana ezwaki lisusu esika te mpo efanda na likolo na baangelo na yango point babengani elima monene yango nde ezali nyoka ya kala oyo ekosaka bato ya mokili mobimba babengaka yango zabolo to satana point babwaki yango na mokili na baangelo na yango babwaki yango na mokili na baangelo na yango nani abwakaki yango na mokili na baangelo na yango pe na permission ya nani tokende malembe alors tokende na mokanda ya Jérémie 27 5 à 7 elobi na biso nini awa ngai moto nalakisaki nguya na ngai ya monene wana yawo moto azoloba ngai moto nalakisaki nguya na ngai ya monene nasala mokili na bato pe na banyama oyo ezali na kati napesaka yango na moto oyo nga nalingi point abolanda moyo ekozonga abike ye moto asala mokili mobimba me apesaka yango na moto nyonso oyo ye alingi wana yawe sikoyo nazwi mokano ya kopesa bamboka na bino nyonso na maboko ya mosali na nga Nabundakozor abengi Nabundakozor mosali na ye nakopesa yango na maboko ya mosali na nga Nabundakozor mokonzi ya Babilone ezala kutu banyama ya zamba napesi yango napesi ye yango bikolo nyonso ekosalela ye tina 4e génération bolandi bien alobi ke napesaka yango na moto nga nalingi c'est-à-dire que puissance pouvoir nyonso epesamaka pai na Nzambe na moto ye alingi tokende na Liki 4 verset 5 elobi na biso nini bongo Zabolo amemi ye na esika moko ya likolo mpo anabongisa yango na bandeko mosusu bacomprendre vitesse bongo Zabolo amemi Yesu na esika moko na likolo pe alakisi ye bamboka nyonso ya mokili point alobi na ye nakopesa yo bokonzi ya mokili mobimba pe na lokumu na yango pamba te bapesi yango na maboko na ngai nani apesaki mokili mobimba na maboko ya Satana wana bo répondre na bandako toko continuer pe nakoki kopesa yango na moto oyo nga nalingi c'est-à-dire que Satana sa azwa pouvoir na mokili oyo mobimba akamba yango pe akoki kopesa yango na maboko ya moto oyo ye alingi mais nani apesaki Satana pouvoir yango tokei totali na 1 Jean 5 verset 19 elobi nini toyebi malamu tozali bato ya Nzambe atako mokili mobimba esimbami na maboko ya monguna awa bazo confirmer déjà que Satana moto asimbi mokili mobimba na maboko na ye awa na livre ya 1 Jean 5 verset 19 tokende kaka na Liki susu 22 verset 31 à 32 elobi nini simo yoka Satana azwi permission ya kokweyisa bino nani apesaki Satana permission akweyisa
bayekoli nani oyo apesaki Satana permission. Wana bo banda ko réfléchir na bandako nde tolobi soko boza na biyano kopesa biso e contraire eza mabete bo salela biso wa video so pe omoni boza na biso face à face na studio eza nango pe mabete. To continuer tozwa Jean 13 26 à 27. Point. Yesu akamati lipa atie na supu apesi yango Yuda mwana ya Simon Iscariote. Tango Yuda azwi yango Satana pe akoteli ye. Nana pesaki autorité na Satana akotela ye. Pona ndako kozela li pe pesa. Awa balobi ke azwi permission nana pesaki Satana permission pona koisa Simon na bandeko na ye. Wana ezali kamo foto banda ko réfléchir sikoto yeba eutaki wapi makambo. Awa to ya ozonga na Jérémie 25 8 à 5. Awa tozoloba tokoti na Jérémie 25 8 à 11. Yawe yangu ya nyonso alobi 2 points. Lokola boyoki maloba na ngai te na kobengisa bikolo nyonso epai ya likolo pe na mosali na nga na bunda kuzoro. Mokonzi ya Babylone point. Na koyana bango po baya kobebisa kopanza. Ezaki soko bana Ezra bokembeko ya ko pesa punition wana ya on toloba ke image ya Satana na maboko ya Nzambe eza lokwa fimbo na bunda kuzoro mutanda ko incarner yango. Ngai Yawe moto na lobi boye point na kosilisa makelela ba feti pe ya banzembo ya libala. Na kopesa bino punition mbula tuku sambo elakisi ke 70 ans bikolo nyonso ekozala kosalela mokonzi ya Babylone. Awawa Nzambe mutu azopesa pouvoir na mokonzi ya Babylone asala misala na ye. O nalobaki ke mokonzi ya Babylone azolata image ya Satan. Révélation 21 à 3. Elobi na biso boye. Bongo na moni angelu moko awuti na likolo. Asimbi fongolo ya libulu oyo bakanga molimo mabe na moniololo moko monene. Akangi elima nyoka ya kala. Yango ezali zabolo to Satana. Abwaki ye na libulu ya molimo mabe bakangi yango na fongola pe batie yango elembo. Boye Satana akokoka lisusu kokosa bato ya bikolo nyonso te ti akokokisa mbula kutu moko 1000 ans na sima esengeli babimisa ye pona mwa tango moke. To landa bien na réflexion na ngai. Awa tomoni image bakangi Satana. O babengi nyoka ya kala mobebisi bakangi ye batie na boloko, c'est-à-dire que bato bakangi yo batie na boloko baza na contrôle na ye. Mais na se balobi nini ke tokobimisa ye pona mwa tango moke. Pona nini babimisa susu Satana pona mwa tango moke? Anta si bakangi ye mutaza mobebisi. To continue. Révélation 20 to sauter na 7. Elobi nini? Soki mbula oyo kutu moko ekoki comme soko mila ekoki kotika Satana bakobimisa ye na boloko po akende kokosa lisusu bato ya bikolo nyonso ya mokili. Satana kangamaki bakangi ye déjà boloko, c'est-à-dire so moto bakangi aza so na puissance ya kosalela oyo mpona aza na boloko. Mais babi nini na Révélation 20 verset 7 babimisi ye lera koksimila babimisi ye. Siko nazotuna histoire ya Révélation yo esalama déjà to nanu esalami te ekosalama to se salama. Histoire ya Révélation biso tozotanga se kokisama to ekokokisama to nanu ekokisama te. Bino baoyo bozolanda biso boyede biso na bandako. Révélation 20 verset 7 elobi na biso ke soki mbula oyo kutu moko ekoki bakotika Satana pe bakobimisa ye na boloko po akende kokosa lisusu bato ya bikolo nyonso ya mokili. Bolanda be langage yango na Bible. Bakobimisa ye pona kende kokosa susu bikolo nyonso ya mokili. Nani azobimisa Satana? Azobima na autorisation nani pona kekosa bikolo nyonso ya mokili. Yango natunaki motuna. Makambo yango makambo ya Révélation tozotanga esalama déjà to nano te. Ekosalama to si esalama.
problème na ngai ngwana nazenga na yeba maka ya ngwana oyo tokosenga na bino bolanda ba verset nde tozopesa tozwa ba idée na bino ekosala malamu. Alors et continue Révélation 12 verset 12 binini mawa mingi na yo mokili pe ebale pamba te Satan aye kokita epai na yo atondi na kanda penza po ayebi ntango na ye komi moke. Pona nini babebisi susu Satana ke torturer bana nzambe? Pona nini te batiaki kaka na boloko afanda kaka libela kuna? To continue na Révélation 13 verset 7 à 8. Bapesi yango nzela, Satana bapesi ye nzela, bolanda bien. Satana bapesi ye nzela ya kobundisa batu ya bosanto pe alonga bango de point virgule. Boye ezwi bokonzi ya bamboka nyonso, bikolo nyonso, mabota nyonso, pe minoko nyonso. Pona nani apesi pouvoir wana azwaki bokonzi ya kotortire pe kolonga basantu ya bamboka nyonso, ya mabota nyonso, ya minoko nyonso, ya bamboka nyonso. Bofana na bandako bo réfléchir nanu pe elongo mongo na ngai. Nalobi ke réflexion na ngai ezali wi ya mete, mais soko na réflexion na yo tango ezali sala biso video pe mituna ekoya ngai pe nde nazoloba boye nazali pena ready na mituna na bino na lolenge nyonso ekoya to partager nde tolobaka kaka moyekoli pe molakisi. Soko ezali bongo, soko eza na nzela ya vrai, pourquoi pas tondima te? Eza bongo, eza maloba ya Biblia. Jérémie 25 verset 12. Pour na bisa bino ke na ndoko mélanger na bunda kozoro comme physique et Satan oyo ezali esprit, misala na ndenge ezali link. Place na bisa ki bino bobosana te ke Satan azali fimbo na loboko ya Yahweh Nzambe. Ote lokola fimbo. Tobani na bunda kozoro. Pola kutu sambo 70 wana ekokoka na kopesa mokonza Babiloni pe bato na ye etumbu po na mabe na bango. Ngai Yahweh moto na lobi boye point. Tozonga na lisolo na obetela bino ndeko bozala concentré na bike bozo sepate bozo vimba me boye de biso. Awa wa Jérémie na bunda kozoro Yahweh azobenga ye mosali na ngai, mosali na ngai. Mosali yango ya ye awa alobi nini na kopesa siko etumbu serie na bato na ye po na mabe bango basalaki. Nani abandaki ko permettre na bunda kozoro asala mabe? To réfléchir place wana. Nani abandaki ko permettre na bunda kozoro asala bato bato mabe? Boyanula na ndako. To continuer. Jérémie 51 20 à 23. Yawa lobi boye 2 points. Oh Babylone, nazalaki kozwa yo lokola marteau. Place na loba na bino ke tokoka kobimisa Satana azali fimbo na loboko ya Nzambe. Awawa Nzambe abengaki na bunda kozoro azali image ya Satana mosali na ngai. Na livre ba anglais balobi nini ke na bunda kozoro na utilizaki yo lokola fimbo na loboko na ngai. Awa na lingala lobi lokola marteau, lokola instrument de guerre. Point. Na salelaki yo po boma bikolo panza bamboka bapunda pe batu. Oboma mibali basi bilenge mibange pe babebe na bana mike. Nani azopesa na bunda kozo na bunda kozo bawe bayebi histoire ya Bible yango abandai koboma sérieusement ezala bébé ezala mokolo ezala azoboma azopalola mais Nzambe abengi mosali na ngai. Ye mutu azwa kopesa bino punition, ye mutu azwa kodresse bino. Mais na suka awa na Jérémie 25 12 abinini ke sikoyo na kopesa punition. Mais aitilisaka ye lokola marteau, aitilisaka ye lokola fimbo na loboko na pona adresser bato. Apocalypse 20 verset 10. Bongo Satana oyo azalaki kokosa bango babwaki ye na laki ya moto pe sika babwakaki nyama pe ba prophète ya lokota. Kuna bakozala na pasi butu moi seko na seko. Sikoso yaona bino bola na histoire boya omona ke
toujours na bunda kozora azokende na image ya satana oyo babengi nyoka ya kala. Nyoka ya kala satana ye moko azokanga ye pardon nzambe ye moko azokanga ye yawe ye moko azokanga ye ye moko azotika ye azotikele mpona ni mpo asi akangaki ye yango motuna na ngai na suki ezali oyo maloba oyo ya apocalypse maloba oyo biso totangi ya révélation esalama deja to ekosalama to ezosalama. Merci. Nga na suki awa na bandeli koloba réflexion na ngeza eza ya te awawa yaka na sagesse yaka na mateya yaka na témoignage me tokotuna o pe mituna komi ngai pe ndenge ezali awa kambulu bakotune pe mituna na oyo esengeli batuna ye par rapport ya réflexion na ye ke satana azali mosali na nzambe azali fimbo na loboko na nzambe kino oyo nzambe akokokisa posa na ye akozwa fimbo wana akobwaka ngo na laki ndenge touti komona na révélation 20 verset 10. Merci.